Yenge bayaya yeba mbuta mbote bandeko esika nyonso bozwami ngai wabino zikoti mayuma tembo ya mwanda mama na ngai ezwa misolo bongo na etuka ya bwende tata na ngai ezwa misolo bongo na etuka ya kindamba ya mwana ngai nazali bwende kindamba mbote losako bandeko na esika nyonso bino bozwami pe na tombeli bino mobu malamu ya mvula ya sika oyo tobandi ya solo bongo pena ya mvula ya koto mibale na tuku mibale na moko tombeli bino mobu malamu esika bozwami matondo yenge bayaya ya mbuta mono wa beno zikoti mayuma tembo dia mwanda Gudiame vuilu muluvula la bwende sediame vuilu muluvula la kindamba idina mono imwe bwende kindamba Nikitikulu tombila nkotolo ya mbote mumvuampa mamonso no mantama mavyoka kidivo twatambula mvuya yi yampa mukese yezola mu makanda meto mamonso no mvuya mafunda mole makumole yemosi kotolo ya mbote kwa bino babonso no ya solo bandeko toye kaka kotangela bino le Kikongo et l'enseignement tuzikulu tangela le Kikongo et l'enseignement. Kikongo ye ndengo kolo. Matondo bandeko ya solo bongo pena tozali pe na mawa. Pona kokanisa ya solo mbuta na biso mbuta nzita. Oyo wapi bazalaki na boloko na bandundu. Ya solo bongo penza batindaki bango na Kisasa. Kasi biso batu na bundu ya Kongo toyebaki te. Bazali solo bongo pena na ndolo. Bongo moko na kati na bango mbuta nzita. Asilaki bongo solo kotika biso na yango wana tozali kokanisa ye lelo pamba te molimo na ye ezongi na mokili pai na mokili molimo esika wapi ye auta na yango wana tozali solo bongo pena elongo na libota na ye pe na makesa nyonso ya bundu ya Kongo esika nyonso bazwami mpona mawa oyo na kati ya libundu na biso Bampangi tuti kabula yebeno kinkiadi kinkenda kikotele mukanda mbuta nzita saburi kusimu Kongo semudi leto ti banzela beno yekanda dia nipendia mvimba konso kuma kuba bakamane mbuta nzinga mvutukulu ya ngemba kusimu Kongo salukia kukia meni sala kimona kene kansi Zambi katu bele seko mvutukulu kaka ya ngemba kusimu Kongo dia mkulu tsidisisa ye Kongo dia mpa wena kwiza bwana matondo mamonso mavengi ye vutukulu ya ngemba matondo ya solo bongo pena makesa to koti penda na mandanda na biso kasi esengena biso to tala pe makambo ezoleka na mboka to pesa pe mwa actualité ya solo bongo bandeko makesa na biso 47 o bakangaka batindaka na bandundu ya solo bazongisa bango na mpumbu oyo elobi solo bongo pena Kinshasa kasi moko na biso atikali awuti kotika biso ndenge na wuti kolobawa ya solo bongo pena bazalaki malamu te kuna epai bazalaki na bandundu bokono ezwaki bango mingi ya solo bongo pena ye asili kotika biso kasi na kati na bango tozali so na mibale oyo bazali pena na kamoko ya malamu te esenge na biso ete tolobela yango mpo batika bamakesa na biso bazala penza na kimpwanza na bango oyo elobi bango liberté po basala bango eloko te mbuta na longi na biso mwana ntsemi batika ye boni botiki pena lider bongo sikoyo makesa oyo bazwaka mibeko bazali na boloko na yango tozali kosenga ete botika bango paske 46 oyo batikali na oyo 36 oyo bazalaki solo bongo penza kala kuna bakomi solo bongo penza 81 eleki mingi ya solo kesa na biso botika bango bazali ba prisonnier politique na bino te matondo bandeko na yango toyebi ete toza na makesa bandakala 36 na makala 22 oyo solo bongo penza basila ye kokangama na nsima le 7 août wana ya solo nazali na bakombo na bango tokotanga bakombo na bango oyo mususu mibale babimaka oyo totikali oyo mpona kotanga oyo bakangaka bango nyonso
bongo kolongola mibale oyo tobimisaka oyo batikala bazali 22 kasi ngai nazali na mokanda oyo na kotanga bakombo na bango ete toyebaka bango toyeba bakombo na bango pamba te batikala na baarchive na biso ya makesa nyonso oyo bazali kokangama kasi ngai naza na mikanda na bakombo kaka oyo ya le 20 oyo bakangaki na nsima ya le 7 août oyo misusu bakendaki bandundu nazalaki na bakombo na bango nazali koluka yango na moni yango te ngonga espesi te mbala nsima na kotanga mpe bakombo na bango totie elika ete ndenge bazali solo bongo mpenza kopesa bato mokonzi ya mboka apesi ya solo bongo bandingisa ete babimisa bato oyo bakangama na boloko totie elika ete bango mpe bakozala elongo na oyo bakobima mpo na tangi ya solo bongo mpena nauti kotanga arrete oyo ezwami na mokonzi ya mboka ndenge mpenza alobi bongo mpenza ke bato bakozala solo bongo mpenza bakozwaki mpwanza to liberté na tie elika ete bango mpe bakozala solo bongo mpenza na kati bolimisi bandeko babandaki kokanga nzela ya bobengi mpo bate bato bakoki kobenga yango nakangaki nzela yango bomoni ngai natombolaki maboko na ngai ya solo bongo mpenza na kowumela mingi te wana nazo kokota mbangu kotanga bakombo na bango nsima tokoloba mwa actualité na mwa kati kuna tokoloba mwa actualité ndenge makambo ezoleka na mboka ndenge mibeko ezokozwama epuis yango nakowumela te mpona kotanga kombo na bango nsima tokotatama na kotanga mokanda na biso ya leki kongo oyo l'enseignement kumbuza makesa bo bakengi mulumbu kia samboria ngonda ya nana mvua mafunda mole ye kumi na sambudia mumvita kumpumbu kwa luyalu lwa nzenza toyebi solo bongo mpenza te moto akangaki bamakesa na biso ezalaka kanambe oyo solo bongo mpenza aza susu te yazalaka mopaya na kati ya mboka na biso ti lelo aza mopaya na kati ya mboka na biso ye nde motu kangaka bandeko na biso tokota bongo solo na kotanga yango esengeli na nga nalatama neti naza kokoso te na maye nazali kotanga matonda donc awa tokotya na bumbu na selembao na bumbu matungulu Maurice selembao bungela malungidi ntwadi donc mokambi bambi fiston mwanda bambi elumba Cedric Nzuzi Gelor wana na bumbu na selembao tokoti na njili Lando vangu ntwadisi akimpese Ntimba longo Kiuvu twanga mwala Ntimba Lando na tie elika ete ezali mbuta po toza na mbuta Ntimba na biso moko oyo mpe bakanga kuna ye asolo akanga masolo bongo mpe nakala oyo azali na bokono makasi ya tolo ye azali solo bongo mpe nakesa na biso ya kabinda ye azali na makala totie elika ete ye mpe akozwa mpenza ya solo bongo mpenza lobiko toki mpwanza po te abima na esika ya pasi wana natunda donc tokotanga Ntimba Landu lusikila kwa Nzambi funfu donc Ntimba Landu kesa na biso ya funfu ya Kongo kia meso kebadio unda bawa wazakana kiunguluka useka mbo manwana kiamana kiamangana gelor entre parenthèses kombo bapaya tutsaka ndenge po ndenge bakangelaki bango esengelaki bapesa mikanda na bango identité nga nazwaki yango kaka na YouTube ntango bazokotanga bakombo na bango na luyalu lwa banzenza oyo so bakangaki na matete Mengi Zolantima Fedeka Ufuda Kongo Ntwadi donc ye Kambi Dikoka Casimir Antoine kombo bapaya Puebo Makwala wana na matete oyo bakangaki na Ngalema Tundu Dibwidi Ntsumbu Luyinda Dio Therese yaya na biso Mbanzulu Zakanda Nzuzi Kivovidia
kia kanda. Kivovidia kia kanda. Ngina mau buata. Makose kala. Labadika Yvette. Yaya, yenge kyaku yaya. Makangilwa Wakenge Omer. Voilà, koti na kimbantik. Landu Mambu. Kambidiadio dia Wambaka. Nkosi Dimbu. Bianga Badiengila Josephine. Yenge kyakuya ya de ngolo. Ya solo na sisi solo bongo bakotanga bongo oyo bakangaka bongo kolandela solo bongo pena mokolo oyo ya le 7 août. Ya solo bandeko na tali ba media mingi ya kachopa ya Afrique ya Cameroun na ya Côte d'Ivoire. Ya solo bandeko na ngai batu ya media ya Côte d'Ivoire pe ya Cameroun ba telemela ba français pour makambo etali mboka na bango. Nasali penza ya solo remarque wana mingi po nazolanda ba media na bango mikolo nyonso nazomona bango batakaka bazoko landela ba français. Naye ko landela ba français entre autres na ba idée ya Kemi Seba to moni lelo na Cameroun ba longoli secret o ya colonisation. Eli ko ba peke makambo nyonso ebombama ekobima la secret de colonisation. Puis bazoko tala makambo etali ba France fa po secret colonisation na makambo France fa ya France Afrique France fa eza na kati. Kasi na ekotala media ya Côte d'Ivoire ba yebi makambo ya Congo ba yebi constitution Congo koleka. Puis bazoko lobela oya bango pona ba français ndenge ba konza mboka na bango bazoko ko décortiquer ba makanisho na bazoko telebela ba français. Et puis bazoko yebi media na biso ba yebi makambo ezoleka na Congo media ba vandeli kaka media na biso makambo ezoleka na Congo. Kasi soki na kei kotala epa na biso to lobela kutu makambo ba Belge te bandeko na ngai. Biso na bundu ya Congo to telemela ba Belge. Biso moko to moni awa ndenge nini muza kufaki nini Louis Michel azwaki mpepo po ete akine ko nome Kanambe. Kasi biso to lobela ba Belge te. To benga ka bango kaka banoko nete bandeko na biso. Kasi Congo so eza Congo lelo RDC eza ba Belge nde ba fabrikant. Ti lelo lokola Congo eza kaka Congo ba Belge ba fabrikant. Makambo na biso nyonso elekaka na maboko na bango. Kasi biso to telemela bango te. Ba secret d'État wana biso na bundu ya Congo to yebi yango. Mais bino ba media o etikali mususu bolandaka makambo wana te. Esenge na biso o to bengami biso bengami Makesa. Makesa elekisi combattant. To senge na bino ba combattant oyo bozomi na mboka ba paya na diaspora mumimba. To telemela ba Belge. To telemela ba Belge. To telemela ba Belge pour ba secret d'État na ebima. Po lelo RDC so eza RDC ba Belge ba fabrikant. 1885 ba yeko Kasai basangi songo na Congo central ba yeko aussi les suites Katanga mani bazoko sangisa eko koma RDC. Tinde wana ezaka propriété na bango ti lelo. Yango lo mona biso na bundu ya Congo to yebi makambo wana po to yebi makambo abako ba accord ba signa na état belge. Yango bomona ke 10 ans après normalement il faut to na état fédéral, mais état na nyonso fait zonga na contrôle nango po l'état belge ekufa. Congo belge ekufa. Kasi ti lelo ezali kaka sous tutelle ya ba belge. Yango moni biso na bundu ya Congo to pronaka état fédéral. Biso to pronaka état fédéral po soki to sali état fédéral ba avocat na biso nyonso ya bato mayele nyonso ya Congo ba kokota na action okomona soki RDC kufi ba belge bazwa sous na contrôle te. Donc to di panda politique ya solo. Na tango wana ndesko boya omona biso mo to komi ko kamamboka na biso état fédéral to zana armée na biso fédéral to zana gouvernement na biso fédéral kasi to kozala ba état na ba état na ba état na ba état. Ni to zokoloba ba état fédéral nde mutu ko bimisa biso
na pasi oyo tozalaka nango mpe totonga mboka na biso na yango bandeko na ngai tosala makasi totelemela babelge tozo kobunda na mboka tozo kotelemela bakanambe tozo kotelemela Tshilombo tozo kotelemela mingi babelge soki totelemeli bango te bitumba oyo tokolonga na biso yango te bon tokotatamela kotanga mpo komo na kati mpe makambo ya kitoko ezali bongo nsima tokoyeba kososola liso na kati matondo mbaleleki ya solo bango mpena tokotaki na chapitre na biso ya 20e chapitre leki Congo en Amérique du Nord kasi ya solo bango mpena lelo tokokota na chapitre na biso ya 11 esika balobi leki Congo en France et au Portugal na yango bandeko bolandanga na bokebi nyonso po ete boyeba mpenza kolimbola mai oyo na kotanga awa po ezali mutuya ya kosakana nango te na yango na kosenga na bino bayaya ye bambuta bosabone massivement po makambo ya boye esengeli kaka bosabone po bozwa malongi ya kedika po longi akonga koma makambo ezali awa soko otangi yango oyoka elenge ozwi mpe bamandenge mosusu po mosusu ezali awa eza mpenza badiscours mobimba na yango nazosenga na bino bambuta na bayaya bolandaka nga mingi malembe nazokobongisa ti tokoya kokoba ya solo bongo mpenza koyeba kokota ya solo wana makambo ya solosolo oyo tokotiela bino mpo bokosepela kaka bambuta na bayaya soki mbuta moko tokesa bulila kongo moko amoni ete mbeba ezali awa esengeli na ye abenga nga ayebisa ngai mpo nazokomona kesa moko azali kesa bulila kongo ya Belgique mpe nayebi nanga mpe ye kasi azokobombama lungwenya azokobombama azokoya malembe azokobombama soki omona eloko ozosepela nango te oyo nga nazali koloba awa to nazali kosala esengeli na yo obenga nga na telefone mpo oza kesa nayebi yo omona mpe ntango lobi toza na fongo kasi obombami ozokokoma makambo ya pambapamba ya bacommentaire ozali kesa ya ntilulu te kesa ya ntilulu akobenga nga ayebisi ngai okomaki na français nazosala makambo lokola bopela mobala sikoyo naye komona susu lobi awa oye kokoma na néerlandais ke ekoti na lati ezali botosi te solo bandeko toyebi na bukongo soko otemi liboso na mutu okoki kolata ekoti te kasi na etando ike te na etando ike bato lolenge na lolenge bakotala nga nalati nanga ekoti mpo nasepelaka na ekoti nango nalataka ekoti na ngai so oyo omoni ke ekoti eza malamu te obengi nonga okoma na néerlandais kesa ngo akesa bundi ya kongo akoma ta na kikongo te akomeli nga na néerlandais mpo ambrouye ngai nayeba ete osi nayebi ye eza malamu te kesa ya kongo soko omoni musala oyo nga naosala ngo malamu te yo mpe zwa mukanda bandano kotanga longi akongo akomi mikanda ebele epekisami na mutu te abanda na ye kotanga soko olingi ozwi obayi na kotanga mpe lokolanga soko omoni koyo nga nazotanga malamu te to naza na mbeba obayi na kotanga soko omoni ke nazolanda bopele bobala ye moko abandaki koloba na so bakongo mwana semi akomi mikanda akomi makambo ebele bino bovanda na bino bokipaka te ye aza na connotation ngombe ya bangwandi kuna na bangala ngai na ye na connotation ya kikongo eza kaka mosala bakulu na yango na soki omoni peke ngai nazosala malamu te yo mpe zwa banda kosala yo osala mie koleka nga nsinsani ye na munza matondo bampangi tokotangela bino mpenza ndenge tokuti koloba awa kapu na biso ya 12 na moko kapu kya makumolo ye mosi leki Congo en France et au Portugal. Longia Congo dit formellement ceci: nous voulons la réciprocité. Ainsi, si nous constatons que la France, la Wallonie ou bien le Canada, entre parenthèses le Québec, introduit des cours de langue kikongo dans ses programmes scolaires, alors en réciprocité, nous maintiendrons les cours de langue française dans des écoles
du Congo, dans les écoles du Congo central. Dans les cas contraires, nous serons obligés de supprimer purement et simplement ces cours au profit du japonais, de l'allemand ou de l'anglais. De même, si le Portugal ou le Brésil introduit des cours de langue kikongo dans ce programme scolaire, alors l'État du Congo central se verra dans l'obligation, par réciprocité, de maintenir les cours de langue portugaise dans ces écoles. Koti, au chapitre il y a Zomi, Tukumi Bale, Nami Bale. La congolisation de l'Afrique centrale. La sagesse Congo enseigne les trois premiers attributs de Dieu sont l'intelligence créatrice, l'amour et le pouvoir. L'intelligence de Dieu a créé l'univers, son amour les conserve, tandis que son pouvoir les gouverne. Le Mbumba, qu'on appelle aussi Mfumun Semi, c'est Dieu en tant qu'intelligence créatrice. Il est le Dieu omniscient, science et technique, le Dieu de l'ancêtre Mbanzo. L'Académie des sciences, la couleur jaune. C'est la science, la couleur jaune. Il y a un rappel, il y a gaz, couleur jaune, ça veut dire la science. Ne Congo Kalunga, c'est Dieu en tant qu'amour et sagesse qui ressemble et conserve l'univers. Il est le Dieu omniprésent, la religion, la spiritualité, le Dieu de l'ancêtre Nsaku Nevunda. Les temples de la sagesse Congo, la couleur bleue. Infini. Infini, on a Congo Kalunga. Donc, Ka, c'est négation, Lunga, c'est kokisa. Kalunga, donc, omniprésent, donc infini, pardon, Oyo, Okoka, et Sukate, c'est l'infini. Donc, Kalunga. Ka, négation, Lunga, Sokobi, Lunga, c'est le kokisi. Kokisi to tondisi to, mais Sokobi, Ka, il y a ici négation, donc impossible, donc, comment on dit ça en français? Impossible, donc, à obtenir ou à arriver. Donc, impossible pour nous, comme ici, donc, il y a un Ka, Lunga, to, Oeza, infini, Oeza, Moussika, Koleka. Nengemope, to Bengaka, océan Atlantique, Mbu Wakalunga. On a océan Pézalaka infini. Baluka Bozo, Baluka Kaka, et aussi la terre au monde à source, donc c'est ça, Kalunga. Nempungu, c'est Dieu à tant pouvoir qui gouverne l'univers visible et invisible. Il est le Dieu omnipotent, la politique, le gouvernement, le Dieu de l'ancêtre Nzinga, la couleur rouge. On a ici quand on et pas ya mission kosilingo kosifua kumenga awa la nanga malamu tina suka okozwantina yaba langi to bengi couleur nyonso on encontre bengi tinta ngekongo couleur na ngekongo tinta isika wapi yo okoyeba penda ya solo bongo penda ba langi na musala ngo esala kana tina ni matondo Nembumba, Nekongo Kalunga, Nempungu sont les trois premiers noms d'un même Dieu qui est omnipotent, omniscient et omnipotent, omniscient et omniprésent. L'ancêtre Nsaku, l'ancêtre Mpanzu et l'ancêtre Nzinga sont les trois enfants du grand ancêtre Congo Nimi, qui est le père ancêtre de tous les Bakongo de l'Afrique du Sud, du Congo, du Gabon, du Congo de Samba, Cameroun, de l'Angola, du Zaïre, du Libéria, du Cuba, de Haïti, de Saint-Domingue, de la Jamaïque, du Brésil, des États-Unis, du Canada,
et de Sierra Leone. Ya solo bongo so moni batangi ba Brésil, ba États-Unis, ba Jamaïque, ezali esila na ba Sierra Leone, ba Canada, ezali esika bina so bongo koko na biso ba kangaka yambo ba ya na biso na o bazala kuna o ba kendaka na bowumbu. Prenez les mots mpungu, laissez tomber par oubli la lettre P et vous avez le mot Mungu qui est le nom de Dieu en Swahili. Congo est le nom de Dieu, de l'amour, de la sagesse qui rassemble et conserve l'univers visible et invisible. Donc, voilà, tout ça, le Congo. Congo est le nom du cercle magique de l'arc-en-ciel et du cercle constitué par l'aura des lumières créatrices de Dieu à l'aube d'une manifestation cosmique dont, lors de la création d'un nouveau cosmos, car Congo désigne les cercles des lumières divines délimitant l'univers en création. Awa, solo bon bena, ezali na makambo mingi bomba miawa. Moni, awa, oyo karapena ki longia Congo, l'enseignant du Sud. Makambo e koma miawa, eza mo, tout ya mo sakana te. Bon, pozoma, sweka mo mususu ezali awa. Po, moni, pozoma sweka mo mususu, esenge na bino kaka, bokende na bundu dia Congo. Kuna, moni makambo na otanga, mutu mususu amoni kwa mise fungwami. Moni kwa mise fungwami. Kasi efungwami na note. Lisu na misato, na nefungwami te. Suko, ken, na bundu dia Congo, na bazisiko bundu dia Congo, esika okomona ke, ba fongoli yo siko yo misu mususu. Ah, tozotanga, izoko sala lokole fongolo misu, izoko sala lokole fongolo misu, okome intéressant. Alors, s'abonner, ce que s'abonner, nakotanga mikanda nyonso longia Congo koma. Esika bina boko fongola misu mususu. Kasi, esenga na bino, bokendaka na mamazikwa, obozwaka bwanya pe mayele, oyo ebombami na mususu. Awa eza makambo ekoti na dimension mususu. Kasi moyena limbola ezate. Matondo. Congo est un nom cosmique universel car il est le nom du grand Dieu Congo Kalunga, le Seigneur à Congo, dont l'énergie domine ce second système solaire. Moni mamnazo. Awa. Congo est un nom qui appartient à toute l'humanité céleste et terrestre, car il est le nom de l'esprit solaire, le Mwanda Congo, qui est la source de la vie, de la chaleur et de la lumière pour toute l'humanité et toutes les créatures de notre système solaire. On dit système solaire, on dit au-delà, donc yango toyembaka, on est biso na bundia Congo toyembaka. Toyembaka nzembo moko ne Mwanda Congo. De Mwanda Congo simbiketo zola kwa kotulombele. Oh. Moni, so la nzembo wana tina suka. Mona ndiki to glorifier ne Mwanda Congo. Oya zali so bongo na archange na biso. Donc, yangwana moni Combo nae ezali cité. Ah, le monde Congo, notre archange. Congo est un nom qui appartient à toute la race noire mondiale, car Congo est le nom qui servait à désigner la religion solaire de l'Égypte antique. Yasolo, yangwana, tolobaka penda biso pena Congo ezali pena bayindo nyonso ya mukili. Congo oyo soki otie eni na yo liboso ekomi bayindo nyonso ya mukili. Kasi biso ba Congo oyo tozali tobotami na Congo nimi po Congo nimi abotaki biso na mama ngunu oyo azali wapi bana. Donc biso towutaki na mokila molimo, mama ngunu bango bawutaki na mai. Okotuna na mai ndenge nini mama ngunu ya solo bango bena ye azali indien ne moni ba indien sokotali bango balobaka pe bazali bayindo. Parce que baindien tozolobela oyo ya bato mwindo, baindien oyo ya bato ya mindele te, baindien oyo ya bato mwindo bana batami bango nde tosangisa na bango makila po biso tobotama bayindo. Matondo. Congo est le nom du peuple élu du grand Dieu Congo Kalunga,
le Bakongo. Donc wana siko longia Congo aye ko singulariser awa, aye ko kabola, toza ba indo nyonso na mukili, baza Bakongo, kasi biso lokola touta, esika ya ne Congo nimi, tozali Bakongo, donc ba bena Congo. Bakongo elakisi bana banzambe, Congo eza nzambe, Bakongo bana banzambe, ba bena Congo siko to singulariser, bena Congo ba uteki na sima ne Congo nimi. Po toza bana lubaki, po ba Sénégalais baza batana lubaki, ba uti ba botami na lubaki, biso to botami na ne Congo ne alukengo ne Congo nimi. Ne na utoloba voilà, biso sangana na bana batami, bana mai. En Haïti, en Amérique, Bolimi Sabanego, on a sauté, Sika Pépenda, Nzela, Nso Sambo. Congo est le nom d'un royaume fondé en Afrique centrale par les grands initiés noirs venus de l'Égypte antique via les Zimbabwe. Moni Zimbabwe est dans le Congo. Moni soko kena manyanga au mona mboka moza kuna Zimba. So balandi ba reportage ba Belge o bazo beta lisolo ya nesengela mbele mutoyo bakimaka na epé. Au mona bi bakinena mboka moko mona ngo Zimba. Zimba na Congo la kisi temple. Bwe ezali eloko oyo ekanga moni tanto za okola. Zako sala ba maseki to sala wona robaki bimpa. Bimpa bana butoko chango a mikolo musubo ndo kolanda ngo. Donc to sala kukule lombe to na kangi bwe. So kangi bwe otelemi. Donc mutakoya osimba ote parce que la kisi ke ekangami. Donc mutakoya neto za osakanga mwana ba ne wana mvula wana ileka bana skona ito so basala mwaka. Muna osaka so ana kangi bwe otelemi mutu mwaya osimba yo ezate. Po okangi lokola bwe wana za lokola okangi porte. Donc il y a un bâtiment Zimba bwe. Donc il y a le temple à forme circulaire. Donc temple ezali ya kofungama te mekangama. Il y a un so okena Zimbabwe batonga mona ba ne 900 bakoko na biso batongaka temple wana munene Zimbabwe wana batonga temple moza wana ba ne 900. Donc mona Zimbabwe. Donc Zimba temple bwe forme circulaire donc po ekangami. Wana apesa nkombo Zimbabwe yango mona mape mboka Zimbabwe. En Haïti, en Amérique, la religion vaudou parle de trois grands esprits. L'esprit Congo, Mwanda Congo, l'esprit Rada et l'esprit Petro. Moni? Congo est le nom de l'unité des peuples de l'Afrique centrale. Car, en effet, nous avons les célèbres Trinités Congo, Bakongo, Kikongo, dans l'état du Congo central. Il y a solo bandekona. Telemi awa mo muke po ete na tsela bino mwa loyembo po ya simana yango to tatamana kolanda malongi na biso awa matondo. Tomoso mukatu mukatu Donso kote kisambila ko Donso kote kisambila ko Wasikulama kulama ko
Matondo bambuta bayaya isenge no so to tata mano kutanga na lingaki no pemisa bino mke boyo ko nzembo ko sala bino malamu. Donc to kutanga ndina so ya zomi. Nous avons les célèbres Trinité Congo, Bakongo, Kikongo dans l'état du Congo central. L'Engombe et le poteau de l'état de l'Équateur au Zaïre disent que le Dieu qu'adorent leurs ancêtres s'appelle Akongo. Au Gabon, il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle Mikongo. Donc, Mikongo, en deux mots. Au centre du Gabon se trouve une cité qui porte le nom de Congo de Mbumba. Donc, Dieu, le créateur, les alléluia, Okela, donc, Mbumba. Dans la région de Wando, chez les Mboshi, Kouyou, au Congo-Brazzaville, on rencontre des villages appelés Ikongolo. Donc, Ikongolo, en trois mots. Dont l'un de ces villages a été brûlé par les militaires dans l'affaire Anga. Anga, A-N-G-A. Dans cette même région, on rencontre des personnes qui portent les divins noms de Okongo. Okongo. Au nord de l'Angola, au cœur de l'état du Congo central, se trouve la ville du dieu de la sagesse qui porte le nom de Mbanza Congo. Zomina Motoba. Koumi Sambanu. En Afrique de l'Ouest, au Libéria, on a une cité de Moronvia qui porte le nom de Congoton, qui veut dire, parenthèse, Mbanza Congo. Tandis que Charles Taylor se dit être un Congo. Au nord de l'état du Katanga, de l'état du Kasaï, de l'état du Kwimba, Bandundu, au lac Mainombe se trouvent les cités du Congolo, donc Congolo. Dans l'état de Sankuru, les Bakuba disent que le nom authentique de leur région est Kakongo. Donc Kakongo, en deux mots. Dans l'état de Kwimba, les chefs sacrés suivant la sagesse traditionnelle de Basuku portent les titres coutumiers de Meni Congo. Tandis que les grands maîtres de la sagesse Congo portent les titres de Lungia Congo. En Zambie, les vieillards Lunda disent que Dieu avait donné son propre nom à leur clan qui s'appelle Tukongo. Donc, Tukongo, en deux mots. Dans la région de l'Équateur, au Zaïre, dans l'État Anamongo, les Tomba Bosamba, les Tomba Bokone, les Bokoka et les Lokola disent que la langue que Dieu avait donnée à leurs ancêtres s'appelle le
Lossi Congo. Donc, les Lossi Congo, en deux mots, qui n'est qu'une variante de la grande langue Kikongo, la langue des fils du ciel, Bana Bazulu, venu en mission divine de fécondation mystique de l'Afrique centrale. Cette fécondation mystique s'appelle la congolisation. Oh, moni, l'Ongia Congo, l'enseignant du sud, moni bena memi biso bena la congolisation pour y souki sa biso na boanya ya boye. Yango na utawolo bake, tozali biso toza bana bazulu, toye ko sala fécondation mystique, ici ka pi biso to sangana bena na bana batami, o to bengi bena bongo bayindo o ba uta ande kuna bana mai po bango ba indien oya bato mingi baza bana mai bana bamaza bango bima na mai isika bomoni bena donc isika yo kusukisa biso bana congolisation. Chez les citoyens de l'État en Amongo, Batete la Mongo entre parenthèses, on a plusieurs personnes qui portent les noms de Okita Congo, Okongo, Iala Congo. Isika bina na kanisi bena mbuta na mongo na yebi azabe mutetela kombo na ye mbuta dikanda. So la ni ba mbuta dikanda wana oyo omona ke ezape no dikanda donc lokola mbuta di donc dikanda ya li fina oyo la kisi na Congo famille Bota. Dans l'état de Kwimba au lac Mainombe se trouve la cité du Bukongo, donc le Bukongo en deux mots. Les fils de Dieu Congo portent le nom de Nkongo. Donc Congo avec N. Nkongo. Au pluriel, Bakongo, les peuples élus du grand Dieu Congo Kalunga. Dieu omniprésent. Donc, infini, on a bleu, on a bleu ciel. On a ici Congo Kalunga, donc infini. Au Cameroun, on a une cité qui porte le nom de Nkongo Samba. Donc, Camerounais, on a vu ça, Congo de Samba. Dans l'état d'Ikasai, à la périphérie de Bakwanga, il y a un village qui porte le nom de Kikongo, les célèbres langues Kikongo. Connaissez-vous le général Nzimbi, Ngwale Congo Wabassa? Est-ce que vous voyez bien? Banza Congo fait un clin d'œil à l'état de Lubangil Chari. On est logo qu'on a bétia, le Nzimbi, général Nzimbi, on a Ubangil Chari. Le nom de Congo se trouve aussi en Côte d'Ivoire et que veut dire Vetkonk Hong Kong. Tu ne sais pas, bino kuna omboka bino bopesa bien. To komi na mulongo na biso ya tukumi bale na misato. Tu didi boya bubu tunatanga kapuke etokia makumole yetatu. Chapitre 23. Les plans de Dieu pour l'Afrique centrale. Dieu a un plan pour l'Afrique centrale. Ce plan s'appelle la congolisation. Dieu a confié l'exécution de ce plan aux grands initiés qui avaient fondé le royaume du Congo. À l'image du royaume du Congo, toute l'Afrique centrale doit devenir une grande fédération composée de 12 ou 24 États fédérés, déterminés en respectant la loi de la nature. Ces États fédérés étant regroupés en 3 zones culturelles, Congo, Ubangi, Lualaba. Donc, 3 États culturels, ici, tout le monde Congo, Biso, Ubangi, Chari, na Lualaba. Ils ont dit, bon, côté Bakasai, Bakatanga, Bakambunyo, so, Komama, en 1994. Kasi, on a tout, Baniko Yembango, na Banzembo, Baniko Yembango, na Banzembo, Kalamingi te, Baniko Yembango, Penasolo, na Banzembo. Félix Kadiampa, Dinatunga. Les plans dédiés de l'Afrique centrale prévoient qu'au stade final de la congolisation, la langue Kikongo deviendra la langue principale de l'Afrique centrale. Car le Kikongo est une langue de fils du ciel venu de la lumineuse planète Kakongo. Kakongo, planète Kakongo. Donc, ils ont l'étoile Sirius.
planète ka Congo pa biso to uta yango to benga maka bana bazulu ya solo bande kolonga na uta lo bamio ne bande na landa ki penda media oyo ya Cameroun na Côte d'Ivoire na media ya Cameroun balobelaki makambo oyo ke Afrique il fait comme ba ita moko ya minene ba ko sala ba groupe de 24 ou 12 on a ba tanga kalonga Congo donc media na balobelaki yango ke izana ba langue po izana ba groupe oyo bazo kabla ba langue na kanisi ba mbuta na ba ya mingi balandaki yango ishika ba mbuta na ba sala ki penda solo musala mona kitoko ya ko sosola penda makama ba français oyo ba sala na kachopa pe ndenge nini ya solo ba Cameroun alobi alongoli secret ya colonisation to continue mulunga muke ya mibale c'est dans cette planète congophone que proviendra le futur grand roi de l'Afrique centrale au temps prévu par le Seigneur. Il est le grand Mani Congo qui viendra du ciel. C'est la colonisation occidentale qui a été venue perturber les grands processus de colonisation que le Dieu civilisateur avait décidé pour toute l'Afrique centrale. Donc, le grand Mani Congo, c'est la rapenzana de Kwatulendo. Il y a un peu de mutu. C'est quoi, on a pas de musu babima comme va Kwatulendo. Beaucoup comme ça la musalo. C'est que ça a mingi pena bato yo. Bon, on continue. Tata manakotanga. En 1969, le Seigneur Mwanda Congo donna en un Mwanda Semi sacré Longia Congo Nema Kandala à la mission de réveiller toute l'Afrique centrale et de la ramener sur les chemins de la congolisation voulue et décidée par le Dieu. Lire mon livre intitulé La Renaissance africaine. La Renaissance africaine. C'est un abino kotanga ngo. Po pozo bona pe mayele oye komami wana. Ya solo na kotanga ngo so na siso tanga la construction de Mbanzalemba na ko kanisi na koki ko kotana pour na kotangela bino yango. Qu'on enseigne la langue Kikongo dans tous les États de l'Afrique centrale, car l'étoile de la promesse du grand Mani Congo qui viendra du ciel brille déjà au cœur du Congo central. Ici, nous avons un Congo telemi, pendant nemo sakanate, donc bon cinéma et longa qu'on est makanda nemo na semi, puis ko peta bango, yango na 5 millions bambuta no ya bo s'abonner massivement pour mi kande za minga utanga, et sengi na bino bo s'abonner massivement ou pesa nga makasi pe nguya na tata na utanga. Et pe na telemi mingi na bana ba Congo tozana musala mingi ya kosala telemisa kosika misa pe kotonga Congo biso tozalaka na tribité biso ba Congo tozana nation to bandi yango na Cameroun to kiti ti na Angola du Sud ti ba Zimbabwe ti ba Afrique du Sud bon KwaZulu tozana musala mingi ya kosala bana ba Congo ba mvimba munza ya mvimba bo s'abonner a po musala koya bo s'abonner massivement. Voilà, et c'est comme tout ce qui l'Afrique centrale comme ciel, ainsi soit-il. Qu'on enseigne la langue Kikongo dans tous les États. Centrale, dans l'étoile, les promesses du grand Mani Congo qui viendra du ciel, brille déjà au cœur du Congo central. Que la volonté de Dieu soit faite en Afrique centrale comme au ciel. Ainsi soit-il. Amen. Amen, on a. Congo ici. Ingeta. Ainsi soit-il dans le Congo, ici, Ibobo. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Qu'on débarrasse l'Afrique centrale de toutes les frontières coloniales, qu'on la réunifie et qu'on la restructure conformément à la loi de la nature, ainsi soit-il. Amen. Pour l'auteur du livre Tchaki, Amen. Amen. C'est dans le Congo, ici, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Unification et la restructuration de l'Afrique centrale, tel est les mots d'ordre de Dieu. Ainsi soit-il. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Bunduda Congo prend la réhabilitation de la culture africaine et l'usage de langues africaines dans l'enseignement. Bunduda Congo est opposé aux frontières coloniales en Afrique. Nous prenons la transformation de l'Afrique en une grande fédération restructurée
conformément à la loi de la nature. Bundu dia Congo est l'axe principal de l'église panafricaine authentique. Na yangola, tozali kosenga pene pesa mingi na bayindo. To ba Congo nyonso ba batela Bundu dia Congo. Bozango lokola patrimoine na bino. Bo batela Bundu dia Congo, bo bundisa yango te. Bo batela Bundu dia Congo. Ozala chrétien, ozala nani. Bo batela Bundu dia Congo. Bundu dia Congo yango nde siko ezali lokola nini toki ko benga lokola ezoko bomba masweka nyonso ya ba Congo na ba yindo, mais en particulier ba Congo masweka na bino nyonso, bibliothèque na bino nyonso, makamu na bino nyonso e bomba mina Bundu dia Congo. Omona ba benga nkutu zoa. Isika wapi mama to koko a bombe la makambu na ye na songa liputa na ye. Bundu dia Congo ezala bozongo lokola ndengwana bo mama makambu na bino ozana posa ye loko oyemba na Bundu dia Congo ofungoli nkutu zoa na yo ozwi makambu Bundu dia Congo. Eza patrimoine na bino ba Congo et puis ba yindo nyonso na mokili. Bundu dia Congo. Ozala chrétien, ozala musulman, ozala nani soko moni ba sibe Bundu dia Congo esenge na yo telema. O telema. Esika biso to beleli bino na mika miambwa pona makambo etali Bundu dia Congo. Na kolimbola na suka so ngonge pesami mika miambwa na emoneli mosusu. Oui, l'église panafricaine, ce Bundu dia Congo étendu sur tous les continents africains par un processus d'intégration des aspects positifs de toutes les traditions religieuses négro-africaines. L'Afrique centrale, c'est le cœur de l'Afrique et le cœur de l'Afrique a un nom authentique. Ce nom, c'est la Grande Confédération Congo, voulue et bénie par le Seigneur Mwanda Congo. Couleur bleue, étoile jaune. Ya tukumi bale na mine esika wapi tolobi yango na Congo makumolo ye ya 24e chapitre. L'exemple de l'Amérique, de l'Arabie Saoudite qui foni qui a Amérique non Arabie Saoudite. Les Bas-Congos sont un peuple mûr, travailleur, fidèle à ses engagements et à ses amis, ouvert à l'investissement des capitaux étrangers sur son territoire. L'État du Congo central, les Bas-Congo veulent bien être les amis de la France, de la Belgique et du Portugal. Mais cette amitié ne doit pas se faire au détriment de la langue Congo, de la culture Congo, de la sagesse Congo et de l'unité du peuple Congo. Et c'est quand le Congo nyonso esengeli a battre la pena ni mo dans semi po tala pena o nenga zali ko teka bino asi ko teka Congo central asi ko teka pena bino na miso ya baimboka zomona asi ko salela bino publicité asi ko teka pena territoire Congo na esika wapi ba Congo asi ko vanité ba asi ko vanité asi ko zomona muto ya uti ko batela batu na ye asoko lakisa na mukili mubimba ba Congo bazali ba nani. Les Bas-Congos sont prêts à pardonner et à oublier le passé, mais à condition que ceux qui ont nui au peuple Congo dans le passé cessent aujourd'hui de continuer à se comporter envers nous comme ils l'ont fait dans le passé. Qu'ils acceptent de nous payer une certaine compensation destinée à réparer les torts qu'ils ont fait au peuple Congo. Qu'ils soutiennent la réhabilitation de la langue Congo, de la culture Congo, de la sagesse Congo et de l'unité du peuple Congo, alors Nema Kandela trouvera le mot juste qui effacera l'amertume dans le cœur de notre peuple, meurtri pendant 5 siècles de barbarie coloniale. Le ciel ne pardonne jamais un péché qui n'a pas été correctement compassé, dit les Makaba. Makaba est pena solo livre, na biso livre, Kanda wa Longo, le livre sacré,
oya biso ba Congo to ba yindo nyoso tozoni muki ya solo awa bomoni ndenge ni longa konga lobi ba limbisaka mutu soki solo mo ba bovanda esika mo bolobi bo solo simona yango na boyebi kolimbisana ndenge moko tozo komona na mboka na biso bazoko kotisa batu na ba union sacrée kasi basali basengi bolimbisi te basengani bolimbisi te basukulani maboko te basololi te kaka ndenge wana na langage mosusu oyo biso bato oyo tokoli na kisasa na lingala facile ozobisa bazosangisa biso kaka pulaye kaka ndenge wana. L'Arabie Saoudite a comme langue l'arabe et comme religion l'islam, l'Amérique a comme langue l'anglais et comme religion le christianisme. Pourtant, l'Arabie Saoudite et l'Amérique sont de grands pays amis malgré leurs différences culturelles. Ainsi, ce n'est vraiment pas sage de chercher à détériorer ces bonnes relations avec les Bas-Congo simplement parce qu'ils veulent réhabiliter leur langue, leur culture, leur sagesse ancestrale et leur unité nationale voulue par Dieu. Awa ozui penda moni awa bena sokoza muta bwana pe mayele ozui discours mobimba tala e komeli tala penda e komeli e big penda ya nemonda semi ki toko na elengi bwana pe mayele pona otanga nazoko yoka esengo na kati bwangai esengo na kati bwangai na kotanga mukanda ya boye e komami penda kitoko na esengo ya kosala lecture na miso na bato matondo. Pourquoi êtes-vous contre l'unité du peuple Congo, vous qui avez été pour l'unité allemande? Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est l'association de pareilles situations que nous découvrons sur votre bonne foi ou bien votre mauvaise volonté. Les problèmes du peuple Congo et les problèmes d'un peuple, d'une nation millénaire possédant un État, le royaume du Congo. On est en train de voir une nation. Nationaliste Congo, nation, qui a été balkanisé anarchiquement par des envahisseurs portugais, belges et français. Oh là. Les valeureux et vaillants peuples allemands qui a connu l'amertume des frontières essentielles qui divisent et séparent des frères de sang, et mieux placé pour comprendre et soutenir ceux qui ont connu le même sort que lui. Matondo bandeko tozoko tata na otanga yango na so na komi na place bona otala balma nazoko tuna bango est-ce que tata na wa zalaki na ndefu mibala makambo tozomona lelo komeli biso makambo na biso ba corona tata na zalaki na ndefu mibale yao est-ce que makanisi na ye ezalaki malamu to ezalaki mabe bino moko epaye bozwami kuna mboka bino bopesa biyano po makambo tozomona ya ba sataniste tata nzambi. Nous sommes pour l'unité de l'Afrique centrale, mais l'unité dans l'ordre des lois de Dieu créateur des nations naturelles et non pas de l'unité dans les désordres des frontières coloniales qui sont contraires à la volonté de Dieu en matière de nationalité, des nations naturelles, regroupant en une seule entité administrative les descendants d'un même clan ancêtre, de même grand ancêtre. Biso, grand ancêtre de Biso, les ciels et la terre reconnaissent les droits du peuple à l'autodétermination. Le peuple Congo réaffirme son droit à l'autodétermination et son désir de participer en tant qu'État fédéré à un grand ensemble régional regroupant tous les pays nationaux de l'Afrique centrale. Nous voulons bien pardonner, mais comment voulez-vous que nous puissions vous pardonner si vous continuez à nous envoyer vos missionnaires qui viennent combattre Bundu dia Congo? Moi, les missionnaires, on a autour de bandeli et c'est un abisso to yeba kotala ba état fédéral awa longa konga betango moi et loko mo boyo pona lo bana binoke soki to komi na ba état fédéré
et si ka se débarrasser na ba missionnaire. Ba missionnaire ezali banani ezali bato o bozomona bato bazokamba bavandi awa na ba Belgique na ba France hein na ba États-Unis na ba wapi bazwi mwa 2 personnes 3 personnes na bango batie kuna baza ba missionnaire babetaka biso fimbu bapesaka biso bamonisaka biso pasi bango bavandi na bango lokola bato oyo baza na eloko te bazopesa bato na bambongo ebele po basomba so bandako ana bamboka na bango moni buzoba pa ezali alors nakosenga na bino bola nanga pana bokebi nyonso bo yoka makambo ezali awa po bozwaka bayele mpe bwania na balecture mpena ya solo mpena ya ndenge mwa danse milonga kongema kandala l'enseignant du sud soki ozotanga bamikanda na ye ozomona mpena ke confirmation ya l'enseignant du sud donc moni ndenge batiela biso barwandais batieli biso barwandais kuna donc bamissionnaire na bango bazonyokola biso na ndenge moko osakana te yango bomoni ti lelo baza na bango kaka na Congo. Comment voulez-vous que nous puissions vous pardonner, oublier les passés si vous continuez à manipuler et pousser vos agents africains à combattre Bundu dia Congo? Po Bundu dia Congo eza pena instrument ya Tanzania mpungu oyo atinda pena po toya ko bundisa bantu valeur lokola ba missionnaire wana. Quiconque combat Bundu dia Congo démontre par là même qu'il est un ennemi du peuple Congo, car Bundu dia Congo, c'est Nsaku, Mpanzu, Nzinga et l'herbe Congo. Celui qui cherche à éviter Bundu dia Congo n'est pas du tout sincère dans sa coopération avec le peuple Congo. C'est un hypocrite dont on doit se méfier des activités chez nous. Nyangwana makesa bana s'adresser mingi na makesa Bundu dia Congo oyo soki otangi mukanda oyo omoni makambo nyonso tu oyo ezoleka na Bundu dia Congo lelo. Donc mutu oyo ayaka aleki pena na radio azoloba ke Bundu dia Congo azoko finga makesa Bundu dia Congo akoki kokamba bino te. Akoki kokamba bino te. Akoki koloba te yo kesa pena ya Bundu dia Congo vandi pembeni na ye ozoko yoka ye po ozoko bimisa minu. Ozoko bimisa minu bazoko kosa bazoko wumba yo bazoko kosa yo ali yo zo bimisa minu na ba missionnaire ya ba belge utanga ba congolais to longia Congo akoma 3 congolais to na maki na nzu na nini kuna zumba kuna akoma 3 congolais to ya suka ne fula matingu patienté ne fula matingu mon ami. Soko tangi ne fula matingu mona milonga kangolongolo banini. Na titre ya pamba eza code. Otangi na kati ba code ezali ebele. Man tswe ke za na makamba Congolais twana. Botanga pe boretanga. Bozoko kakaka koyeba te. Makesa manselulu. Makesa madedama. Oh toto nzamba. Neki nganga kunga yenge kyoko. Donc place na ototanga eza pena concerné ba makesa Bundu dia Congo et puis botanga Congo dieto o longia Congo koma ne fula matingu mon ami ne fula matingu patienté so ba mona dikale zo sala mate allez-y comprendre boyeba esika nito comme esika nito zali bokende kota na nzila Congo po bozo babwanya balimbola bino mayala soki eza wapi mutu azoleka na radio azoyebisa bino polele que Bundu dia Congo azofinga bafunfu dia Congo azofinga bato o batelemisa Bundu dia Congo bozoko yeba te boza mulili tato nzambi makesa o babenga o banato benga yewe na bozo yeba te na suka babenga ki makesa mayangi donc makesa mayangi bo komiti ba mutu mususu bazoko telemisa bino bazolo bana bino ke batu mususu baya okota na bedem ezala bato ba uta Bundu dia Congo te est-ce que vous comprendre te que bazoko mema bino bazoko recadrer bino na nzela moko boy baba dieti kudulonga baba di kokuma bolanda longi te na campagne na ya 2006 esika baloba ke baba ko iko memela bino makambo te di baba kwani di kukuma deti kululonga makesa mabunu dia Congo kiari
Donc, méfiez-vous des activités chez nous. Oubliez, méfiez-vous des activités chez nous. Oubliez, il est difficile d'oublier ce qui a blessé intensément et d'une manière prolongée l'âme de mon peuple, car moi et l'âme du peuple Congo, nous sommes un. Vous trouvez ça? Ici, kapi, bon, mona, mama kesa, on a auto tango wa kombo, bakanga bango, na simali set. Bakina okanga bango na mvita, to bakina okanga bango na bandaku na bango, na apesa kaba adresse. To ton zombie. Pardonnez. Oui, on peut pardonner à condition que l'agresseur change de mentalité et compense correctement son mal, car rien ne s'efface dans la nature sans une compensation adéquate. On ne se moque pas impunément des lois de la justice divine. Celui qui refuse de compenser son mal finira par s'attirer des calamités naturelles qui l'obligeront tôt ou tard d'apprendre sa leçon par la souffrance. Ainsi parlait le grand être maintenu sur la planète Terre. Moni ba grand être tamba lo baga ndenge baza kuna na au-delà na likolo kuna tamba chaka maboko na bango boye ya wana ne balobi maintenu sur la planète Terre. Matondo bambuta bayaya ndenge osili bongo solo pena kolanda ngai ngezi tela mena dia kama kesa mabunu ya Congo fulu kya kikembeni tanga makesa mabunu ya Congo isongele vo lutoma de fimpa tanga ye tangulula landa ile landulula batoma fimpa mamu kibeni mena mukanda wau silo ateza kibeni kwetu eka butu si dibu kavena muntu kolon malongi go lenda kululonga beno lufweti longa kabeno kabeli kulu kabalendi kululonga ko bankwa vilu betu kulu twadi samunzela yambi kansi beti landa beti sevampe betu songi la meno savo ndunda buzengi makesa tukwa kwetu makesa mayangi ansika makesa madeda mako zibula meso bampangi ye tata mana mulanda malongi manelongi ya Kongo lutanga makongo detu matatu mansuka lunga Kongo kasonika buka kala kuzumbu bayaye bambuta ya solo bana suki awa kasi senye na ngai na sili semino lo yembo oyo to bandaki kuyoka na ebandeli lusala kwana muyenge wakulu mono wa beno zikoti mayuma tembo ya mwanda botikala na kime omboka bino isika bozwami ngai wa bino zikoti mayuma tembo ya mwanda tiki bino na lo yembo oyo nkutu dia nzenza donc bat oyo batanga ba Bible batanga ba nini bozolanda eloko ya bapaya oyo amemelaki bango mpaya ko memele eloko malamu e biso bato vai na mboka mpaya awa eske mundela ko pesa eloko na suka nango azozela eloko te bango baza ba système kung fu matondo bambuta na bayaya botika malamu bosabone massivement okotika kambala moko osabone okomi na suka awa pe osabone matondo yenge keno salamu yenge bakulu yo tikeli bino do yembo oyo bolanda yango malamu atondo donc l'équipe Congo et l'enseignement et souki lelo et sili donc tokotanga la bino mbalezoya la construction de Mbanza Lemba tozak na bozeli ya solo bango pena le premier secteur adjoint ya Nzila Congo et sika tozali ko bongisa manaka na ye malamu makanisi ba poso oyo ezali koya tokoyamba ye awa alimbola biso malamu makambo nini oyo ezali koleka matondo pasito
Ngudi yankaziga vendi mchimugata diko. Usito vuvama. Usito vuvama. Namisikama. Namisikama. Sita sundito. Kakena kabetoko, petitana. Kakena kabetoko. Nakanisi na kotia nzembo oyo générique. Kutuli ya nzembo. Ozotia elikia na mopaya. Sika wapi? Yozo sambela kwa mzamba bapaya. Ozotia ke elikia ke babongisa. Ebongisa yo. Ken buzoba. Tunadia tila. Tunadia tila. Tunadia tila. Tunadia tila. Yo yo.